Bandeko babolingo mbote na bino nyonso balandi ya émission monoko mbangi lumbaka solo kasi ebimisamaka malamu. Lelo na ye na émission na biso lisusu tosolola kaka ndenge tosololaka wana. Bandeko bazobenga, bandeko bazoloba makambo eza pasi. Totiki moma oyo na maboko na Nzambe Yesu Kristo akamba biso bandeli kati pe suka. Apesi pe mbote bongo na baya na ngai papa Butembe ya mosika ya impale pa yo zali wana oyamba pe mbote nayebi ke oza bakoto. Apesi mbote na ba oyo nyonso tu balandaka émission na Bukebi na libota na nga pe. Merci. Bandeko lelo lisolo onaza nango babengi nga na makambo yango ebele me nasangisi nyonso. Lisolo ya lelo ezali lisolo ya makambo ya kindoki na kati ya mabuta na lobela yango pe penza liboso ebandeli ya émission oyo nalobelaka makambo oyo. Bandeko bondoki na kati ya mabuta ekomi ebele. Bamama oyo babotaka biso kala batata na biso balakisaka biso bolingo. Toye kokoma na moma moko boye mitu ebebi. Me na ndenge na nga naza chrétien penza naza pe mosali ya Nzambe na kuti kowanga nango te. Namoni ke bato babebisi mitu ya bato ezali basali ya Nzambe mosusu. Ya malamu bazali ndenge tolobaka ya mabe pe bazali. Bana Nzambe baza dévié. Na ndenge nini? Obotama mama moko tata moko. Même soki mama moko kaka, même soki tata moko kaka. Bana bomwana na bino bozalaki na koyokana. Boliaka esika moko makambo nyonso bosalaka ensemble. Mais komi na moma moko boye bokabwani ekoti. Tangu bokabwani ekoti ekomi na ngambo wana kuna ba intel banduki, na ngambo wana kuna ba intel banduki. Me bandeko na ngai Bible lobela motema. Bible lobela lisumu. Me kaka yango Bible Nzambe alobi oyo azokabola azana ye Nzambe te, donc azana ngai te nga Nzambe. Bon soki ozana Nzambe te ni koloba ozana Satana. Bandeko mokili ezokoma nango na suka peut-être ponga dati na yebi yango te. Me tomilengela tomitala nanu kati na biso. Ndenge bana ya kisasa balobaka balobi zonga sima soki tala sima je crois. Okotala ndenge nini bozalelaka pe ndenge nini bokomi. Pourquoi? Parce que bokeseni ya mangomba ekoti. Lingomba boye esalelaka boye, lingomba boye esalelaka boye, lingomba boye esalelaka boye. C'est vrai mutu na mutu aza na motema na ye mutu na mutu soka koli akoponi sika nini ya akoki kokende. Kasi bisika tozokende. Na bisika pe bino batu pe bozoyamba bana ngani bazoyaka na mabota ya bonzambe po tobenga ngo bongo esengeli kokabola te. Esengeli nde kosangisa. Tomoni yango ya mingi. Bandeko babolingo soki nazoloba boye parce que ezaka kate po babengi ngai me bato babengi nga baza ebele oyo pe namoni na misu namoni yango. Okoyoka bana ya famille moko bakabwani na ngambo mibale to misato. Me tangu bokabwani deja Satana azo esika abandi ko régner. Satana asalaka nini? Abandi kopesa yo bandoto. Puisque kaka ndeko no a répondre yo mabe to osengaki eloko apesi yo te ale motema ebebi. Motema wana tango ebebi okomi kozwa bandoto. Bandoto ozozwa ye wana nde ndoki. Ye pe kuna azozwa oyo kuna nde ndoki. Bandeko na nga. Tozokende muke muke. Tozokende muke muke.
kasi tangu bana oyo ya bonzambe balotani bandoto bakoluka tangu mosusu bakende esika ya losambo po bakotinda bango bakosolo na baninga boye epai na biso po ezalaka susu epai nzambe te na eglise te me epai na biso tangu yo bazoyebi biso deja ke yaka epai na biso babengi yo epai nzambe te babengi yo epai na bango na misala na bango ndenge basalelaka etangu yo kokende epai na bango yo moko olobaki deja ke nalotaki ndeko na ngai azofina ngai nalotaki ndeko na ngai azosala nga mabe seke mikolo oyo ye nde ndoki azoloka ngai bango mpe bato bayambi yo kuna babi bango baza basali ya nzambe bango ntango bayoki bongo babandi ifo keba nga mpe nzambe atalisaki nga vraiment na famille na bino boza na problème famille nini ezanga problème tososola nanu famille nini ezangi problème famille ezangi problème ezalaka te ndeko na ngai antuka ndenge oza wana nzambe alingi yo mingi nzambe alingi yo mingi nani yango nzambe alingaka ye te nani yango oyo yesu akufela te po yesu akufa mpo na bato nyonso biso nyonso nzambe alingaka biso oyo babongwani te baza na misala mabe nzambe mposa na ye ezali ke babongwana mpo nzambe alobi asepelaka te na kufa ya mosumuki yo olobi ke olotaki ndeko na yo bongo yo oyebi mpe soki ndeko na yo mpe alotaki yo ntango yo ozoloba ke nalotaki ye na ndenge ya mabe ye mpe alotaki yo mpe na ndenge ya mabe bolotani na ndenge ya mabe na kati ya ndoto témoin azalaka na ye te bato balotaka bamillion mpo moto nyonso azalaka na posa mbongo eske lelo balamukaka na ntongo bakutaka bamillion na kusa na bango bato balotaka alati robe ya mariage mpo mariage mpe nde elukamaka mingi na mokili ntango balamukaka na ntongo babalanaka basalaka mariage mingi balota bandoto abali akufi mpe ndoto wana etikala mpe kokokisama te mingi balota mpe bamillion bazwa yango mpe te bakufa bakende me yo oyebi kaka ke lokola nalotaki ye nde aza mabe me oyebi te ke ye mpe ntango mosusu alotaka yo kutu mabe koleka bandeko tofungola misu tokanisa bien lisolo moko nalobela yango deja awa je crois eza na kati ya bible eza na kati ya Luc 24 lisolo wana bayekoli na Yesu balongwe Jerusalem mpo bayebi ke Yesu bakundi ye deja mukolo ya sekwaki wana bamama mibale bamama bautaki na kunda bayekoloba ke Yesu asekwi lokola mpe mwasi bandimelaka ye te nga mpe mutu nazali awa lelo naza mwasi kutu naza koko munoko ezolumba solo makambo nazoloba ntango mosusu mpe boko balongwa kuna me eza mutuya bandeko wana ntango bazokende nzela esika Yesu alobaki bazela ye na Jerusalem bango balongwe deja na nzela bazosolola lisolo ya Yesu bazosolola lisolo ya Yesu nani mutu vraiment alingaki akobikisa biso babomi ye lisusu ali Yesu aye kokutana na bango mpe na nzela lisolo nini bozosolola wana Yesu mutu azotuna ba eske ndeko na biso eza kaka yo nde mutu ebi makambo euti kosala mawa te makambo nini Yesu ebola boye mutu oyo tomonaki profete oyo nzambe atindelaki biso mpo tobika me tala babomi ye lisusu Yesu alobi bon me botangaki te bomonaki te na makomi makambo moko ekomama bakamati esika baponi esika moko bavandi basolola tangu bazosolola Yesu azoloba na bango kasi elobamaka boye te na mikanda ya Ezayi ke moto akoya akozala boye bakoboma ye makambo esalami oyo eza makambo oyo ekomama
batalani boye Yesu alongoli ndenge azalaki kosala kamati lipa na ye akaboli kateli bango bazwi ntango akateli bango lipa wana bale batala boye Yesu aza lisusu te. Me mutu oyo eza nani? Ya solo eza ye alobaka na biso. Oui, eske mitema na biso ezalaki kotutama te vraiment? Po toyebaki eza ye, mitema na biso ntango aza koexplike ezalaki kotutama te. Nde Yesu likambo asalaki yango wana. Nalobi yango na ndenge akoloba na landeli te ke ebandaki boye kendeki boye penza. Bandeko na nga, Yesu akoti na kati ya lisolo wana mpona nini? Po bango bazalaki kosolola lisolo ya Yesu nzela. Babimaki bango na Jerusalem. Me bazolobaka mutu wana ngaka bikisa biso bamama kutu bakei kuna balobi oyo asekwi me tozondima kaka te toyebi te soki ndenge nini. Me mutu aye kokotisa bango klase ya bie na ngonga mokuse kaka. Ntango apesi bango lipa bale ndele wana bakomprendre ke ezalaki ye pe alimo. Lolenge moko bien aimé Satana asalaka kopi. Satana kopiaka nyonso. Yango tozomona te Satana komi kofabrike basi. Babandaka na basi ya mobali nano basali te ke bali no mwana popi ya mobali. Tozokende. Eza makambo na biso nanu te. Pona kolakisa bino ndenge nini akopiaka. Satana pe na kati ya mabota na biso akotelaka biso ndenge wana. Yozo solola lisolo ya Yesu ya malamu Yesu akoya kokota po afungola yo bien ayebaki te Yesu ntango aye na vi na yo okomona boye kozala boye. Yesu aye alobi non obeli neminga naza lobi koti balingi baboma yo te okokufa te nga baki okufa mwana moke te. Yesu azopesa nyonso wana. Mais Satana nde akokota pona nini parce que boza divisé déjà. Satana yaka kaboli bino. Tangu bino bokabwani déjà, siko mutu na mutu akei. E pa yazo kende siko yo ekomi mutu akokende pa yakei kuna bake koteya ye na ndenge malamu. Bateye Yesu, Yesu alingaka bote zonga na nzela. Mais oyo akei na nzela ya mabe bakende koyebisa ye ke ndeko Nzambe azotalisa nga ye alingi yo mingi. Me famille na yo makambu bazobundisa yo. Na famille na yo. Omoni ndeko na yo bozaka ndeko moko ya mwa mukuse boye. Ozomona likambo lobi ya solo alataka mingi baba alingaka mingi baba nini ba basket ifezala kaka ye nazala kana ndeko moko ndenge wana. Yende Nzamba zotalisa nga soko kebi na yete eza problème. Ye wana pe na lotaki na ndoto te. Ye wana kana lotaki na ndoto donc vraiment ndeko na ngana za ndoki Nzambe. Siko na sala nini prophète lobela ngai? Kala mingi tena utai kotindele mbongo. Kala mingi tena sala kiboy na boy. Mais kotinda te. Mbongo soko sana ngo oye nango na église. Voilà. Yango bandeko nalikaki na préciser ndenge Nzambe azo fonctionner na batu. Ndenge wana pe Satana azo fonctionner na batu. Bokeseni eza nini? Nzambe azo pesa biso bolingo. Mais Satana azo kabola biso tozala ba ennemi. Okomi kobanga mwana ya mama na yo, okomi kobanga mwana ya tata na yo. Pona nini? Parce que ye azandoki. Ye pe pa ye azali, ye bazwi ba message wana. Balobi kuna bazomona yo na butu kasi nga pe na mona kaye na bandoto te. Donc famille ekabwaneli wana. Parce que mayele ezali te na mutu. Nzambe ayaka pona kokabola te. Yesu soki akoti na esika bolingo eza korenie. Mais Satana soki akoti na esika bokabwani ekoti. Yo moko sosola. Obandi koyinana na bandeko na yo tangu nini? Obandi kokabwana na famille na yo tangu nini? Mutu moko abenganga na telefone abi mama prophète aza na raison parce que
ndeko na nga wana asepelaka na ngai te ata moke mama. Mpola nini? Paske toswanaka na bomwana towelaka elamba. Siko na tuni ye bandale bozaki bana mike bowelaki bilamba bozaki na ba 10 ans 12 ans. Azalaka ndoki te kindoki eko yaka katangu bokoli okomi koluka ki obala nde kindoki wane ye. Libala oyo yo zali wana otenga na bala na nga te na boti deja bana mibale mobali. Oh. Bosiko ya lokeli yo wapi? Yo so boti bana mibale sikoyo okomi ko ya koluka libala na makasi ya mbangu. Oui, eza malamu luka na yo libala to komi na bana boni. Me yeba ke Yesu aza réparateur ya brèche. Akoya ko bongisa bisiko yo bebisaka liboso. Me tangu ya ye ko bongisa akoya kotalisa yo nanu ke yo eloko boyo salaka ezalaka malamu te. Soko tambolaka na mibale ebele ezalaka malamu te. Yesu akoya te po ayebisa yo ke ndeko na yo nde mutu azoloka yo. Siko ndeko no mutu azoloka yo po okendeke na mibale. Mibale wana ntango bapesa kombongo pesa yango pa ndeko na yo. Tokanisa. Tozala mayele. Toko kabwa na mutu nepai na ye. Me Yesu ayaki alobi na ye kosangisa nde bino. C'est vrai quelque part alobaki na memi nde pete na memi épée. Épée oye kokabola bino me bokabwana na ndenge ya bonzambe na ndenge nini? Soki bazo memu na nzela ya mabe ndeko no alobi ke tokende pa ya nganga. Amemi na nzela mabe oboyi na yo. Soki alobi kende kosala kindumba oboyi na yo. Kuna nde siko épée ezali kaboli bino me kaboli bino na kobotama te. Ekaboli bino na misala ya landi ya ye misala yo po landi ya yo misala. Tuba memaka mutu na makasi te. Ba memaka mutu na makasi te. Po lelo tozomona basali ya Nzambe na kolobe bele lelo te basali ya Nzambe. Botika kokabola batu na mabota. Yesu ayaki po na kokabola te. Mingi ekoma même ba église. Lokola yo sambelaka na église kombo nango Yesu Kristo oyo kuna Yesu Masia oyo kuna Christ Seigneur bokeseni deja. Kako alobi Yesu Masia nde ye wana pasteur na yaza malamu yenda za mutu malamu pona ye oyo pasteur akolakisa ye. Mendeko mususu basambelaka na pe na église kaka. Wana balingi yete kuna kindoki ezali. Oyo pe ya misatu ndenge moko. Mesiko tokosala ndenge nini? Po beglise eze bele. Soko zalaka na matete na Kishasa. Okoloba te ko bando sambela kaka na ozone. Po pasteur ya ozone kaka mutu azali malamu. Ndenge moko biso na poto awa. Soko za na mboka songolo pakala. Epa yo sambelaka. Me yo lingi kaka bandeko no nyonso baya kokota kaka na même église. Baya kosambele pai na bino. Non. Bakende baluka Yesu bakutana na Yesu basambele pai Yesu azali. Siko place wana ezali nini? Ezali susu bokabwani. Yesu azali susu wana te. Ba pasteur pandima église ndeko ya muninga sambelaka akondima yango te. Ya yeka kande mutu eza malamu. Egocentrisme babengaka na français eza malamu. Olingi kaka yonde ozwa nyonso yo pasteur. Bandeko wana nyonso bazaka na matete, bamsu bazaka na banjili. Yo za na ozone, malamu bango nyonso baya kosambela na ozone. Po bayeba ke baza na Nzambe asolo. Soki te bao basambelaka na matete bakomi bandoki. Bao pe baza na matete babite bao baza na ozone wana bayibi makambo te baza na bondoki. Tokosuka wapi? Bandeko. Ba pasteur tozonga na nzela. Makambo eze ebele na koloba plus tard. Tozonga na nzela. Mbalo pena na telemeli likambo wangu. Na abike boko yina na bino boko loba me oyo Nzambe atenga na motema na kobimisa yango kaka. Parce que eza musala. Oyo Nzambe apesi biso. Nzambe alobaki bokende na mokili mobimba. Kosakola sango malamu. Bokomisa bango nyonso ba disciple. Tokolandela lisolo oyo na ki disciple wana. Nzambe
apambola bino. Nde tokutani mbala nsima. Ciao.